Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Bananyo Swanzambe Bozolanda biso bisiko bozali. Bambo Tinabino ya trop, ezalinga maman prophétesse Sierra Mboyo. Lelo eza dimanche. Eza dimanche le 19 ou le 18. Tozo kende na orphelin koti ke la bana na bandeko bakanisa ki ba orphelin tozo ke kota la bango. Merci beaucoup nzamba pambola bino bisika boza. le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir.
où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bako leka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala, otango otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo tala tango ebemi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka, ale moloto si akenda kala. Po tango tango eza koleka, ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka, Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka, tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te, abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka, engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema, tango ekotika moto te. Engela bomoi na yo, tala bato bakokende, osala ndenge nini okotikala ebende te, okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela bomoi. Moninga, mama kolo Yesu zela ye bango siko bien kotala bango te po yoka soni. Mama ya simba micro. Mama Mama kolo Yesu mama. Mama mwana na Nzambe kumama. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama yawe. Kolo Yesu kumama. Kumama Nzambe kumama na yo. Kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe. Oh kolo Yesu kolo Yesu nabelela nani oyambela okondi nakumisa nani onzamba Jonasi yembela nani gamba David umama Yesu
Kolo Yesue, toka miso bondeli. Éternel Dieu Tout-Puissant, Nzambo na pesi merci pour za malamu mingi Yahweh, kombo na essence la makombo na ekumisa ma Yahweh. Ebele baluki mokolo kokoma mokolo ya lelo Nzambe mi bazwi tan kokoma mokolo ya lelo te na makasi na biso te nde tokoki kolamuka mokolo ya lelo Nzambe mpona kosangisa lisusu bana oyo ba orphelins de pères et de mères Nzambe na nguya na recommander bana o entre tes mains saint kolo yo bomba bango ndenge sosa bomba bana sama papu na ye mpepe nyonso ekowuta na gauche na droite mpona combattre bana oyo Nzambe bamona bango te dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui mena ezana mabota na biso qui mena ezana libota mobimba oyo nebike na kati ya bana o Nzambe ba député bazali ba honorable bazali bato minene pe bazana kati ya bana o Yahweh bomba bango na sema papu na yo qui mena ezana libota na moko ba famille o bisika o bazali nkolo Nzambe yo lekana ko protéger moko na moko bomba pe bandeko o nyonso tu pambola pe bandeko o nyonso tu basali alliance ya offrande pour nous sunga ba orphelins Nzambe kombo na essence la makombo na netolama na recommander bana o nyonso na salo boko na yo tolobi bongo merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ndeni bino. Boza bien. Bana ndaba bandi classe. Bana biso ba bandite. Pato ba bandite to tomba maboko. Bino ni surtout ba bandite hein. OK, ça va. Ça non classe. Yo bandite. Yo koloba. Comment là bon. OK, pour ça na. Au bandi classe te pour nini? Yamba ya kwa na biso nyonso ezaki kokata. Ezaki yo pour na mai? Maman au Hollande biso, maman Hollande biso, bisika bazana poto na France, na Belgique, na Europe partout bazali. Yebsa maman ne loko ni nezo zanga po winera banda classe. Yeko ni nezo zanga biso to zanga classe. Lo ni nezanga. Ezanga bakaye. Boma kasi. Ezanga bakaye. Bakaye na babiki. Na babiki. Winera lobi ozanga bakaye na babiki. Na ba maman bozo landa biso, merci beaucoup ba ope bozo sunga bana. Ezala maman moko biloko msuto ye nango awa, ezala maman moko atinda boyi to tanga kombo na ye uti na Suisse. Et aussi na Suisse atinde libana atindi bajilo so semul miliki atindi babiloko pona bana wana yo pe ba mama o bozolanda biso bandeko bozolanda ozana ba sapato na yo monike na sala carton moko na tinde la bana mama Sierra Mboyo en tout cas ikoza malamu mingi poto ozana ba difficulté makasi mbule uti ko beta awa et baby si babiloko ebeleza ki ndeko mo abenga maman Sierra nga na ensemble bango 10 sacs ya ciment misu na ensemble 20 sacs ya ciment mais jusqu'à là on a nota muntu moko atindeli biso ta ba sacs ya ciment tata o lobike nga na zui 2 sacs ya ciment nga na zui mibala ta na zui sac moko ya ciment o mona pe to koya na video eko lakisa ndenge pe babiloko misusu o batindeli bana o batindi ekomi en tout cas merci beaucoup vraiment bandeko nyonso bozolanda tozana ba difficulté belé na kati ya orphelinat na biso. Donc tous on a des difficultés belé bana misu baza na ba bandi classe te bana misu baza il faut batanga na batangi te bakaye ezate babiki ezate ba misu babenga ki maman Sierra to tinda maintenant botindi te donc bosunga vraiment bana e koza malamu mingi bana baza ba difficulté bakaye ezate ba sac ezate ba uniforme ezate toza même na ba bébé na kati. Maman moko kuta benga maman Sierra kende kozwa berceau place boy. Donc on a eu quelques berceaux o atinda ki po ezaki na kati ya dépôt moko to yaki nango to memi yango na kati ya orphelinat. Donc bosunga biso vraiment te loko musozo mona ba sapato mo bilambe za wana ya bana ozo préférer boaka sala carton tindela bana maman Sierra Mboyo baza lisap moko isokola ke longité. Donc biso nyonso ba o bozali maman monike nga na ozwa $10 maman nga na kozwa 100 francs 200 francs nanga na lingi na sunga bana o na tindela bana o na sala boy tozana bana ebele plus de 58 enfants
bana misu babandi classe te o babandi classe bakozala ba 10 personnes be 12 personnes de babandi classe école yango tolakisaki mai babiloko eza kobeba nanu tobongisi te mpona bana misu babanda classe donc toza vraiment na ba difficulté belé yo ndeko ozolanda ngai ozomona oza na ba problème ezotungisa yo olobi ngai na esi nakomi na suka nalembi libalo nalingi na divorcer ko divorcer te numéro mama Sierra Mboyo ezali la prophétesse benga tokosola soki nzamba pesi ba directive na ye kolo soka pesi ba précision na ye tokobondela okomona kozwa solution na problème na yo yo zolanda nga ofandi ndeko mususu pe alazaki kana problème lokola yo azwaki ka numéro mama Sierra Mboyo abengi pe tobondeli nzamba pesi solution ba problème na ye donc le numéro mama Sierra Mboyo yango wana ezali benga to sur la place otoza to futilaka eza esika na bisote do yo muto moni ke nga mama natana besoin na sombe sika na ngana tia ba orphelin na moni ke ngi na sala bwe pona ba orphelin donc ekoza malamu mingi moni na école to me to kota tina kata école bana namba bandi classe te parce que ba mai ndenge sa ekota ki bebi saki na kata sika bana ba olala e bebi saki na ba école kuna mai ezali moya bana batanga wana ezate ba enseignant ba kimi moya ba ezate po enseignant lobi ya futela randa kuna aza pe na parents na mwasi na bana na ye autant que ça bana o orzelo côté en tout cas tous a besoin vraiment de soutien tous on a besoin de soutien lisungi bo sunga biso ko za malamu mingi merci beaucoup ya bandeko nyoso bo sungi bana oyo mama oyo za na Suisse o tindela ki bana biloko en tout cas biloko no yo e komi o romona ba biloko tindi merci beaucoup nzambe vraiment apambola yo sœur mami o tindela ki bana ba berceau malgré to kende ko zo na dépôt esika ezalaki mais quand même e komi ba sapato tindaki yango wana e komi to sopa ngo bo mona yango oyo pe yo moni mususu ezali ya bien omoni ke natindela bana boye otindeli bana en tout cas kozala bénédiction sœur mami sœur Nathalie bisiko ozali nzamba pambola oya mingi na likanisi ozindengo salaka livraison à partir kuna etikeli bana biloko en tout cas esulungaka bango makasi sœur Nathalie nzamba pambola na bébé na yo apambola na bana na yo donc bozala vraiment béni numéro mama Sierra Mboyo yango wana yo oza na problème ezotungisa yo olobi mamanga na suki na moni libalo ya ngai te nazobota te bana bango yo baza na kati orphelinat bondela nzambe tuna bakopesa biso ba directive tuna nzamba la kiso mama Sierra aza musali na ye to aza musali na ye te nkola kolakisa yo yo zana ozala noka na badoute obi est-ce que bondela nzambe na wala kisayo numéro mama Sierra Mboyo ezali okobenga nga bana ba orphelin baza o na bolamu nga na salaki na mokili nde salaki lelo nga na kufi me na zongi na bon mo nkola okelinga mawa a cause ya bolamu na ngai nde bana pe bango yo bazali lona bolamu na yo po lobi yo pe obuka nzambe pe apambola yo afongola makambo na o oza ba difficulté makambo etali kobota ba orphelin bango yo zo bango bana na ya liboso ko mona makambo nzamba osana vina yo merci beaucoup nzamba pambola bino bande ko nyonso bo bandaki na biso ne bande kino na suka soyez bénis nzamba pambola bino kimia na nzambe za na mabota na bino na ba vie na bino na ba santé na bino partout dans le monde bozali merci beaucoup soyez bénis. Cuisine esika bana balalaka cuisine cuisine donc vraiment esika bana balambaka omoni toza ba difficulté belé awa basani ezati ba machine donc so pe bosungi ba orphelin kozala vraiment malamu mingi toza vraiment na ba difficulté ebele kaka ndenge kolobaki tozolakisa esika bapania bana po eza panier ya mwana na mwana esi mpe nalakisaka yango panier ya mwana na mwana yango omoni me bilamba eza te toza vraiment na badifficulté donc nde panier eza boye omona mwana mwana aza na panier na ye awa na mikanda na ye eza na kati toza na badifficulté okosala mpe mamanga nasombeli bana na basaki nasombeli bango bavalise natindela bango omona toya na imange ndenge mama oyo asalaki na Suisse maga boy totanga kombo na ye o atindeli bana biloko omona pe omona biloko yo tinde omona ekoya na caméra to filmer yango po bisiko ozato olandi yo moko mona ke natindaki biloko ekomi donc so vous saleli bana ta bilamba mona ba carton to mo ba valise so meta mo quelques valises otindeli bana et des bana petala condition bana bazolala condition bazota bilamba eza vraiment malamu te
expliquer. Donc, madame. Ah, eza esika bana balalaka. Dans tous ans vraiment la difficulté. Nen bambeto ezalaki étage ebukanaki. Ebukanaki a omoni ba mesa eza ba bambeto yango eza ya kobukana ezosenga vraiment ko sala bana bambeto mususu awa. Mais maman eza ya kobukana bana bazolala na condition ya bien te. Moni même ba nini yango ta. Eza déjà ya kobukana. Donc lisapi moko sokola ke longité nde nazoloba. Donc toza vraiment na ba difficulté ozosala même chose ozotala ke bana balia. Bana balia na bongse bango esu ndaku. Classe yango ebandi bana misu na batangi te ba misu bango wana winner azolela na atangi te. Toza na plus de 58 enfants. Nde na yelo nazoka sipa bakisi 5 bayaki ko boka bana misu baza a. Il faut que sala bango ba mikanda toza vraiment na ba difficulté. Donc ceux qui bosungi biso ekozala malamu mingi ekozala pona ngai mama siara te mais bénédiction lipamboli et pas nzambe. Donc à cause de bolamu on na salaka na mokili nde salaka na mama siara mboyo akufi azongi na bomoy. Donc à cause de bolamu wana nde saki ke nazonga na mokili. Donc merci beaucoup vraiment. Na bandeko o bozo landa pe o bozo soutenir ba orphelin o bengi maman na tindeli ba orphelin $10 na tindi 5000 francs na tindi 1000 francs na tindi 100 francs. Merci beaucoup Nzambe ya pambola bino vraiment merci. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie. Yes.